Bandeko botala image oyo na tieli bino. Ndeko mobali oyo na mwana ya mwasi bozomona ndire mwana na ya muke nazobetela bino lisolo po ezonginda ndenge nazoloba boye ezonginda nanu kuta esili te eyindi na ndenge muke te eyindi pe bolanda kaka nayebisa bino yango na malembe po bocomprendre. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ndeko mobali oyo azalaki kotangisa ndeko mwasi azalaki mwana klase na ye. O bozomona azalaki mwana na ye maza mwana te baza pe na différence ya âge ya mulai te. Alors ndeko mobali balingani na mwana klase na ye. Tangu balingani ndeko mobali andimi abala ye, ndeko mwasi ake ko présenter mobali na bapapa ne na mama na ye. Tangu akomi bayambi na bango ye bien. Tangu akei bapara na ye balobi mwana na biso oza mwasi kitoko. Mobali azali penza oya bongino te aza kitoko te. Luka mobali moko ya kitoko. Mibali ya kitoko baza na bango ebele. Kasi mwana na bango mwasi alobi te nga mobali ya kitoko o namoni eza kaka ye. Balakisi ye balobi tala bien mwana. Bato tangi na bango na kelasi. Ata ba professeur mosusu batangisa yo tala bien mutaleki aza te. Mwana lobi mama sina tala nazalaka na bana mibali, nazalaka na bana basi, nasombaka ba crème, nazalaka na park, namonaka tout. Bosepela na mobali na ngai aza onga na lingi. Alors ba papa na mama balobi ok tondimi. Mwasi ayebisi mobali na ye bapara bandimi. Ngana yo ki mwasi na mobali. Mobali bisika azalaki esengo. Kamata bala pe mwasi na ye. Bakomi pe ndaku moko. Baboti pe mwana na bango. Alors bazwi mobali na mwasi bazwi ide ba monte ba faire na bango ya muke. Ba monte koteka ba produit ndenge kaka bandeko na biso batekaka ba produit ka ba mafuta. Oka tozoteka na ba TikTok, o bazoteka na ba Facebook na ba YouTube. Bango pe système kaka ya produit. Babando teka. Na ebite so bacha choko, to bacha mwindu, mais bon, ekozala po bakoma vert. Peu importe, ata bali bakoma vert, ezaka atteint. Siko bango pe produit na bango, ekomo marché.
Tango comme marché, matisa ngo balobito tcha internet. Te babanda ki oku internet. Développant sur internet ti na libanda. Siko internet moni bango ya trop. Commande pe comme ça na trop. Mais boyebi na mokili oyo ndenga na lobaka na bino songi eza nango bazairwa te, eza nango congolais te, toza ba être humain, eza ka mentalité ya être humain. Alors bango baza congolais te, baza brésilien. Kuna na Brésil batu babanda kosoma mafuta bakomo contrôler vie na bango na commentaire, bakomo sali na bango pe bémission liboso na balimba tu na bango batuni mobali wana nani mwana na yo mobali azokipe na ite bazoteka kaka batuni mwasi papa na yo mwasi azongisi mobali na ngai banda ba public bayebi ke wana mobali na ye mama ye ekomi likambo na Brésil na moment ona koloba boye ezoleka tina télévision nationale batu batelemeli bango fo bakabwana kaka mobali aza kitoko te, mobali wana bongi na mwasi oyo te. Bandeko boti kokosela bakongole makambo songi bapanzaka batu balingaka te batu bazala bien te. Congolais moyini kaka ya congolais non, eza être humain na soki botie babolole bazoba neti biso tolobela bino na media tokobebisela bino kaka o biso tolingi tobebisa ndenge moko kuna esalami ezosala makuta esalami te po ti sikoyo mwasi ntina balabala bayeba ye atekaka mafuta na réseaux sociaux, mafuta ezotekama bato bazokomande mafuta soki baye basoye mafuta ntango bakokende na commentaire mama namoni mobali na misu abongi na ye te bakabwana mwasi kitoko boye obongi na mobali moko penza. Bandeko mwasi pe ndenge balobaka kaka mwasi bon basi nyonso te me elobamaka bongo ke basi moto basimbaka libala ye pe apikla na libala po mwasi pa kokoboya ne mobali po bafere o bamonta mbongo ya bango mibale mwasi ayaki na mbongo mobali mpe ayaki na mbongo bamonte basalaka mpe bango mibale. Alors mwasi ndenge kaka Tracy Mbelenga bali na Claudie Dasuka oui bon na beauté te Claudie Dasuka aza na beauté Tracy Mbelenga mpe na beauté mutu moko ta souhaitaka bango bakabwana mutu moko ta souhaitaka bien sûr bakokabwana ntango bana bakokola po Claudie Dasuka aza mwana njili bana njili bakabwanaka so abalani na mwana zone mosusu po abala kaka mwana njili. Mais bon ntango eza nango nano Tracy Mbelenga azali calme bakabwana pre mosika me baoyo yo bango balingi kokabwana te mwana bango taza nano moke bafere na bango ezokoma monene bakonti na banke ekoma ovimba basomba voiture ya kitoko
ndako bien installé, ndeko mobala longwa professeur, akoma ex mese mafuta, mwasi na akoma jolibilité mafuta. Tala siko bato baoteka mafuta na Brésil po bato bakoma penza nini awa pe likambo makambo ya koteka mafuta oyo yango wana soki mafuta na baro na ebimai kaka nde tolinga toyeba. Bon, ata na baro na bimisi te arieta kobimisa mafuta. Po soki na tali couple ezoteka mafuta sikoyo na Brésil eza na dermatologue. Wow, na prononçango bien. Mama na keba na koya kokoma mayele pamba tika naza na position na nga ya kozala zoba. Ata bino moko mboka oyo likambo bote bavandisa pe basalaka yango bien na prix moko ya bien. Meme nga awa na poto so na komande balenti na komande ka na Brésil eyaka nango mpe na poste na prix ya bien, qualité pe ya bien koleka kutu biso d'Europe. Kote kuna même esthétique bavandisa masolo na prix ya se me bavandisa koleka meme na Turquie. Mais siko bango baoteka mafuta ezotekama na ndenge kosakana te yango nazotuna mafuta na bango mpona kokomisa bato vert to blé to ndenge nini po mikolo yo mafuta kaka oyo ezaka oyo ekomisaka bato bleu na vert na violet tozela kaka henrietta mafuta esalama nalobi te tozela henrietta koma na 18 ans henrietta kobanda bafere ne na 3 ans na 3 ans ko bondima te ndenge na mokili oyo oui bel et bien eza na bana babanda bafere na 8 ans na 5 ans oui d'avance boyebi bacteur ya cinéma bamannequin badanser na basavant mpe mosusu babanda na 5 ans 8 ans 10 ans 12 ans na bato basala babrouette basala baminere. Alors Henrietta na 3 ans Henrietta mafuta Henrietta kikuli okrele biso mafuta. Bon créer ngana koma vert ekosimba mpo na nga to blé tala wana alobi ekosimba blé na bima olobi blé violet mais violet na kobima fantomas non blé te couleur de vert. Ok totala kaka bandeko couple oyo makambo ezolekela bango na Brésil yango wana donc ndenge nasilisa émission boye ezoleka kaka sikoyo toyebi te so baokabona ya solo to ya lokuta mpo toyebi ntango couple eza menase boye mwasi mpe bajolibilité mafuta likolo nango aza na fleur d'âge rebo aza mokolo na ye mama ye boyoki te rebo
aza mokolo na ye. Mais ye ayebani na Brésil koleka Rebo ndenga yeba na Congo. Kaka na nini koteka mafuta. Bon, mafuta te mutu ezobimisa likambo. Balingi kaka bakabwana. Ah, bata mokili oyo, hein? Oh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.